Lelo toye na sango ya pasi toye vraiment na triste nouvelle ya ko expliquer bino pour communauté na biso ya ba congolais. En tout cas tozwi likambo oyo problème oyo ekomeli biso ya pasi pe mawa. Eza vraiment triste nouvelle bande konanga. Libota obomoni na tieli bino awa na réseaux sociaux obomoni na tieli bino lelo chez Exil Botelo TV bakufi papa na mama baziki na moto kaka mwana ya 2 mois nde abiki. Alors lelo na yeko expliquer bino na kopesa bino ba petit détail oyo ndenge nini likambo oyo ekomeli bango, ndenge nini moto ebandaki, ndenge nini basove mwana na bango epi ndenge nini bango mibale bazongsi molimo epa yankolo. Et je vous signale que couple o bazaka kana 4 mois ya mariage bauti kobala na kalate. D'ailleurs ba vidéo na bango eza na YouTube, ba vidéo libala na bango eza na YouTube. Donc bauti kobala na kaka kala mingi te awa. En tout cas bazaka na poto, bazaka kuna na mikili ya poto epesi pasi bande konanga. Alors nako expliquer bino comment likambo oyo e bandaki. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand neto ebisaka bino tiboyebi déjà ndenge tolobaka. Donc ce que zambala na ya liboso okoti na chaîne na biso, bonjour, bonsoir. Wana toyebi biso nyonso ke e dépenda kaka na air oyo okolanda émission na biso. Alors yondo koyeba okozwa bonjour to okozwa bonsoir. Alors ce qui peut oza mutu ya liboso okoti na chaîne o donc mbalano ya liboso o trouver chaîne na biso oyo. En tout cas bo s'abonner, o commenter, o aimer vidéo et puis o partager lisolo oyo. Bandeko s'il vous plaît bo sunganga to partager lisolo oyo eza lisolo moko ya mawa, eza lisolo moko ya pasi, eza likambu moko vraiment ya pasi oyo ekomeli communauté na biso na moi ya lelo libota oyo bakufi batikali kotika bébé na bango ya 2 mois. Donc eza likambu ya pasi mingi bandeko nanga yo oyo okoti. En tout cas nzambe asimba motema na yo partager émission oyo, partager yango na bandeko ekosala malamu mingi. To partager yango pour que lisolo oyo etambola ekosala vraiment malamu mingi. Mama na biso obozomona kombo na ye eza Grace Champagne. D'ailleurs na Facebook na ye akoma Grace Champagne. So bokoti na Facebook na ye bokomona kombo na ye. Mwana mwasi o auti kobala kalate libala na ye nde tozoloba boye eza na réseaux sociaux na YouTube partout libala na ye ezali. Donc Grace auti kobala kala mingi te. Baza bana ya yolo, bavandaka na Kampinzi. Na Kampinzi baza bana ya yolo. Alors eloko nini oyo ekomi pour que moto epela bazika na ndaku batika bébé ya 2 mois. Libala na bango uto sale maka 4 mois awa mwasi azaki déjà na zemi 4 mois bébé na bango na 2 mois mwasi azaki déjà na zemi ya mune. Donc ceux qui bo remarquer na ba photo boromona ke mwasi azalaki na zemi malgré gen boromona ke azalaki na zemi. Mwana mwasi oyo baziki na mobile na ye ndenge nini boyoka lisolo bandeko nanga epesi pasi kobungisa bandeko na biso bakufi batiki bébé ya 2 mois. Bébé oyo akokola sans famille, bébé oyo akokola sans mama, bébé oyo akokola sans papa kaka na ba famille ya mama na ba famille ya papa. Akotika la koyeba mama na yete, akotika la pe koyeba papa na yete. Eza likambo oyo epesi pasi bandeko nanga. Yo oyo kutani na video oyo yango nazosenga partager video oyo na bandeko mususu. Bandeko bo sunganga to partager video oyo ya pasi, bo sunganga to partager video oyo ya mawa mingi likambo oyo eza pasi ekomeli bandeko na biso. Ezalaki na katikati ya butu moto ekomaki kopela na ndako. Esika moto euti bayebaki te. Bamoni kaka moto ebandi kopela. Alors mobali a pusanaki na fenêtre abeleli fallait a sauter abeleli ba voisin de tango ba voisin babimi azu mwana ya 2 mois apesi na ba voisin. Mwasi azalaki na kata mbeto. Mobali azu mwana ya 2 mois apesi ba voisin bandeko. Mobali apesi ba voisin bazu mwana. Ale mobali a glissé akwei banda na premier niveau ti na 4e niveau akufi sur place. Nde mwasi aziki na mbeto, aziki na ndako.
bandeko likambu oyo epesi pasi nayebi ke batu baye na information ebele batu mususu bazoloba ke mwasi na mobali bazikaki bango mibale na kati ndaku batu baye na information ebele mais o eza information na joli bino na bana ya yolo na bana ya kapinzi nde bapesi information oyo na bana ya yolo soki bokei na page ya mwana mwasi o bokozwa information oyo vrai oyo nga na yeli bino. Tantine na biso grâce azongisi molimo na ye pa ya nkolo aziki na kati ndaku mobali na ye akoyaki banda 4e niveau ti na se pona kosove mwana apanzani akufi mwana na minute oyo atikali epa ya ba voisin bébé ya 2 mois la famille bébé il y a 2 mois eza pasi epesi pasi na famille mes condoléances na famille na bango mobimba eza likambo oyo ya pasi eza likambo oyo tokoya kobeta maboko te eza likambo oyo tokoya koseka te eza likambo oyo tokoya te poto ya koseka poto ya eza penza likambo ya pasi bandeko na nga eza likambo ya pasi tozoyeba te ebandaki ndenge nini tozoyeba te moto oyo epelaki grâce ya baresho ya gaz to moto oyo eutaki wapi eske eza makambo moko ya spiritualité to ndenge nini en tout cas jusque là tozoyeba te likambo oyo esalami ndenge nini ebandaki ndenge nini do couple oyo bavandaki kaka balalaki bamoni kaka moto ebandi kopela donc papa oyo alukaki abikisa mwana na ye nde abelelaki bongo bavoisin mwana aza na bomoi bandeko na nga il faut kosambelaka Eli koloba teke bato basambela ki te boya ko crucifier nga te po bino bozanga likambo ko commenter. Bandeko na ngai il faut tozaka na ba vie de prière. Tant to bala na ka ba makambo yaka ebele. Tant to bala na ka diable pa tele makazuma papwa tele misi azu mutu a tele misi. Eza pasi komona couple oyo babala ni bauti ko bana na bango bébé na bango ya 2 mois bébé ya liboso. Eza pasi couple oyo ba savourer libala na bango te. Ba savourer libala na bango te likambo epesi pasi bandeko na ngai to lela na ba o bazolela yango nazo senga na yo ndeko okoti na video oyo ko hésiter te ko partager lisolo oyo ko hésiter te ko partager na bandeko mususu bandeko bauto sa libala na bango mariage des rêves libala na bango na YouTube wana soko tali lobi pena o mariage des rêves libala na bango uti kozala kitoko bandeko na biso bazaka na France libala na bango uti kozala kitoko to na bato a France batala biso so bakoti bato ba ya France bakoyeba libala oyo uti kozala libala ya sango na réseaux sociaux libala oyo epesi basango epesi makambo na réseaux sociaux bandeko nanga tala lelo ndeko na biso azongisi molimo ne pankolo liwa ya pasi liwa ya moto liwa moko ya pasi liwa ya moto eza liwa ya pasi bandeko liwa ya moto eza liwa ya pasi ozozika ozokufa tiokata molimo ozozika ozoyoka pasi nayoki pasi nga ndeko na bino nayosela bino émission oyo nayoki pasi papa auti likolo azokweya na pasi na motema papa uti likola zo kweya glissa zo kweya tia zo kweya zo yeba katiki mwana ne pa ba voisin tia zo kweya zo yeba ke mwasi na ye na kata ndako azo zika tia zo kweya po kata motema ça fait mal komona biloko abwe na communauté na biso eza pasi bandeko nanga na yako partager na bino lisolo o ya pasi tozaka na batiti da prière to bondela ka bandeko to bondelaka soki eza moto oye bimi na mystique en tout cas eza pasi mais soki eza pe imprudence ya ba parents ba recho gaz ekoma mingi bandako ekoma kozika ba recho gaz mingi ba courant en tout cas ça fait mal au cœur koyoka bandeko na biso ba belité koyoka o na famille bayoka take onde kona biso azaki na maladi na famille bayoka take onde kwa azaki maladi ndeko bandaki kobela nde likambo kweli rien bandeko sango maladi na famille ekeite bayoki tateke o bandeko na bango babeli o boye rien ndeko na biso azaki bien akendaki musala pe bia azongi pe na ndaku na ye mobali pazalaki bia akendaki pe musala na ye kitoko kande bakendaka musala azongi na ndaku na ye mwasi azaki na bebe na ye na ndaku mama wale bazalaki très bien
bazalaki très bien, ambiance ezaki nango bien, mwasi abandaki kolota bandoto ya mabe. Selon ba information que mwasi azaki kolota lota bandoto ya mabe, yango ko negligera bandoto te ndeko. Nzambe alobelaka biso tant tolalaka pongi wana penze ya mulai. Ezande o nzamba alobelaka biso. Ezana batebele ba negligera bandoto, akolota ndoto, aloti ndoto a negliger. Bandeko to negligera ndoto te. Tango loti ndoto, luka basali ya nzambe, bondela pona yango. Ce qui s'agit ko sala ta ba gêne, sala ba gêne pona ndoto o loti. Bandoto msu nzamba yaka ko révéler biso, nzamba yako révéler yo eloko nini oyo ezoya. Nzamba yako révéler eloko nini o ezokomela vie na yo, o ezokomela yo. Selon ba source information tozui mwasi o abandaki kolota bandoto, alota ki mwa bandoto moko ya bien te, alota do mikolo na nyoso nzamba lingaka lobela ye, nzamba bandaki kolobela ye, nzamba bandaki kotalisa ye. Donc abandaki vraiment kolota bandoto moko ya malamu te. Metala ndenge likambo ye kokomela bango toyebi te distraction nini. Libala na bango na YouTube ezaki libala moko penza, donc inayebisi bino libala au mariage des rêves. Nzamba lobela ki mwana mwasi oyo. Nzamba bandaya kolobela mwana mwasi oyo na bandoto. Mazalaki na discernement te. Nzamba lobela ki na bandoto. Nzamba tanga zo lobela na bandoto mama telema. Lelo to mona akana lota ki na nga ngo mena neglige. Ndoto ba neglige kango te. Seigneur aie pitié. Nzamba yoka pitié. Nzamba zana mawa ya bebe wana tikali. Ndoto ba néglige yango te. Lelo batebele bakoma kaka loti ndoto a néglige au Seigneur. Oyo tragédie nini nzambe. Kokufa liwa pasi bwe bébé ya un mois soki 2 mois. Eza pasi. Eza pasi bandeko nanga. Eza pasi nga natala mariage na bango na YouTube. Natala mariage wana mezaki mariage moko somo. Mariage kitoko mutakokisi penza rêve na ye. Eza pasi bandeko na ngai. Eza pasi makasi komona babiloko aboyende kona biso grâce atiki biso. En tout cas libala na ye eza na YouTube. Soko komi grâce champagne na YouTube okomona libala na ye. Soko oke même na TikTok okomi grâce champagne okomona ba video libala na ye ndenge eleka kidong ndeko oyo atiki biso. Mobile na ye pe auti kotika biso do couple o batiki biso même jour donc journée moko mwasi akufi mobile akufi bébé na bangonde ya 2 mois nde aza na bomoy et pe si pasi bandeko to bondela pona bébé wana nzambe asunga kokola ya bébé wana ezala kokola moko malamu. Vraiment ça fait mal au cœur. Na totikela bino botala ba video ya libala na bango ndenge elekaki esalinga lisusu pasi makasi na motema. Bandeko so ezambala liboso otombe na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker et o sala malamu mingi bo partager video o bandeko to partager video o likambo o eza likambo moko ya pasi ekomi en tout cas to partager video o na communauté na biso e ko sala malamu. En tout cas pona ngai na pesi bino déjà bye totala video ya libala ndeko na biso ndenge elekaki. Merci beaucoup. Bye.